Mbote na bino Congo Kinshasa partout dans le monde bipa nyonso bozwami pona kolanda Mag FM mois de la femme malamu na basi nyonso ya mokili mobimba. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que après attaque ya ba rebelle bien armé kuna na village Kinsele na territoire ya Kwamuntu esengeli koyeba ke babiton bakomi kokima village suite ya événement wana bozo ba détail na élément oyo. Après attaque au Salemaki et Paï ya basayan bien armé na territoire ya Kwamuntu village Kinsele bango nyonso bakomi kokima village suite ya pillage massacre pe koboma oyo Salemaki mikolo eleki esengeli koyeba que secrétaire ya chef ya village Kinsele bayebaki na koboma ye et Paï ya basayan wana pe mokolo ya mardi ti mercredi 24 personnes bakufaki pe lisusu 15 personnes na village Kinsele bayaki kokufa mikolo elandi pe lisusu 8 personnes bakufaki na village Tobakita pe na village Menko mutu moko akufaki. Situation oyo esalaki pitopal makasi na ba villageois bango nyonso bakomi kokima village ekomi kotika la vide oyo ezali kosala pasi makasi na yango population bazali kosenga kaka na gouvernement provincial ayeba kozwa solution po ete bango bavanda kimia awa bakomi kokufa lokola banyama epai ya ba rebelle ezali kitoko te bazali kosenga justice esalema po ba perdre ba bien na bango pe ba perdre batu ya cher na ba famille na bango bazali kotalela bazali kojimele epai ya ba autorité po kimie kota oyo esali pasi makasi. Na oetali moi ya basi mois de la femme Mag FM ici na kosala historique ya journée de la femme bolanda élément oyo na commentaire ya Elvis Meti. Journée de la femme, Oezalaka célébrée chaque année pour commémorer défense et droits de la femme et Sengeli Koyeba que journée wana depuis 1977 n'est officialisée par Organisation des Nations Unies. Journée wana et Bengami journée pour le droit des femmes Oezaliko couvrir plusieurs événements avec comme un seul objectif qu'on célébrer avancée ya droit de femmes. Kasi esengeli koyeba pe ba étape nini esengelaki po ete instauration à 8 mars et salema à travers le monde. Po na tina na yango nde gotinda basi na motuna ya koluka koyeba ba célébraka nini na journée le 8 mars ya chaque année. Et Sengeli Koyeba po na tina na yango ete le 8 mars ezali journée d'action, ya sensibilisation pe ya mobilisation eza dédié na lutte pour le droit des femmes, pour na égalité pe pour na justice. Ba événement ebele pe ba initiative nde salamaka à travers le monde na occasion notamment pour na ko réfléchir, ko échanger, ko se mobiliser pour na égalité entre le femme pe ba homme. Et Sengeli Kosimba que égalité wana ezaka kapona kolukate kokomisa mwasi akomande tikaka mobali mais kasi koluka ko équilibrer mosala na ye na tina ya kopesa ye esika na esika mibali bazali pe ko bakisa que ezali pe lolenge moko ya kosala ba point na o esalamaki déjà pona ba avancer à défense ya droit ya femme. Pour Nambula Oyo, thème est retenu, il y a le 8 mars Oyo comme journée internationale de la femme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour la égalité de sexe. Nde yangwane zali thème o zali ko associé thème prioritaire ya 67e session ya commission ya conditions de droits de la femme. À savoir que innovation, changement technologique et éducation na ère numérique pour na ko réaliser égalité ya ba sexe pe ko autonomiser toutes les femmes na ba fille nde ezalaki retenu comme thème ya réflexion o isengi basi ba petikisa kaka ba beauté te pe balata maputa kasi ba kanisa pona tina na yango journée de la femme et kenda wapi tozali komona maputa eke zongi.
Na ville province ya Kinshasa, to ya dollar ezali lisusu stable te bolanda. Vie sociale ya ba Congolais ezali kokoma kaka pasi population bazali kolela po bayebite ba changer pays to bakende wapi. Awa na ville province ya Kinshasa, dollar ezalaka lisusu stable te. Or, bane leki esalaki mwatan, dollar ezalaki stable. Kasi ko banda 2020, dollar ezalaki lisusu stable te. Bakinois basali constat, dollar ekomaki komata lokola ane. Tangu tokomaki na 2020, to ya dollar ekomaki na 20, c'est-à-dire 10 dollars ekomaki 20 000 francs. Tokomi na 2021, 10 dollars ekomi na 21 000, kasi awa pe tokomi na 2023, bakambiste bazali na prix stable te okeye sika misusu dollar ezali na 22, place mususu 23 000 francs, place mususu 22.5. Population bazali komituna eske ba autorité bazali komona tope bazali komona te nzokande soki okei na banque centrale okokuta kuna bafutaka ba fonctionnaire na tomoko ya se makasi oyo ezali kopesa pasi mingi na population. Premièrement là nous likamba dollar. Donc kobetela ngudu soloki okokende place mususu 21 000, Olega Boui, 21 500, Okoma Boui, 22 000. Moutona Moutouaza la prix naï. Bataba Congo, quand on a aussi 700, 800, comme ça, cher. Le billet de biloko na bango ba kabeti ba mungwa ba makaya be utaka aw. Le biloko na bango ko dollar lokole mati, ba biloko ba ko ba somba biloko na bango partir awa. Ba yango ba mati pe kwanga na bango biloko komi cher. Population bazali na posa ba vivre malamu po adage moko eloba avant de travailler il faut manger. Kasi sokito ezali komata awa na ville province ya Kinshasa biloko pe ekomaka cher makasi oyo e permettra te population bayeba ko se retrouver na ndako na bango soki pe dollar ekiti kasi biloko ekitaka te etikala kaka likolo na yango wana basengi na ba autorité ba stabiliser na nu dollar po bango ba vivre malamu boye kitoko te. Biloko ezali komata se komata na ba wenze ya ville province ya Kinshasa oyo ezali kopesa pasi na population. Reportage ya Torrance Atibu. Population ya ville province ya Kinshasa bazali kolela makasi po du jour au jour biloko na wenze ezali komata, c'est-à-dire ba prix ezali lisusu stable te. Soki lelo osombaki fufu na 1000 francs, lobi okosomba na 1500, jour elandi okokute komi na 1600. Population ba komi tuna pona nini biloko ezali komata pe prix ezali instable oyo ezali kopesa pasi mingi na population bazali koyeba te bako vivre ndenge nini na babota na bango awako libumu ezalaka première priorité na vie ya bato parce que soki olie malamu te okosala pe musala malamu te boka ndenge bakinois balelaki makasi. Vraiment pour le moment ça est très difficile. Toujours vivre vraiment la grâce. Donc, Ngana Roké directement et pas président de la République. Papa qui est dans le terrain, on a comment le peuple nous va vivre. Toujours vivre la grâce en Zambie. Quand Zambie a bolingo, nous toujours vivre. Mais ce qui normalement pensa bon, donc toujours va tout au côté les matés. Toujours ya ko nyokoma, to ya ko lukaka, potolia, kolia ngope toujours kokate. To kokate papa. Mais ça to bika na kolia. C'est vle ya kokita to voter partout. Ata wa ba za fa na seko na seko. To liane, biloko ekita. Et moi on a l'école pour l'école si maté. Bien sûr que vie est comme il passe makasi koleka to souffrir. To zali na ba capitale minere ekiti esili pour vie eza passe. Biloko ezo mata 10 jours au jour.
ngai congolaise naza boy nazoteka détail indien kuna azoteka détail tina pièce moko okokende osombe pa ba indien mais toyokaki ke Faci aye po atombola biso ba congolais mais totombwa mate par contre bango nde bazotombwa biso totombwa mate oyo ezali pasi mingi bino moko bomoni ndenge bakinois bazali kolela ezala bateki ezala basombi bango nyonso bazali komitungisama likolo ya osi ya prix ya biloko na wenze soki ba autorité bakitisi dollar kaka ndenge bakino balobi biloko pe ekokita ya pasi ezali ke awa na ville province ya Kinshasa soki biloko emati ata dollar ekiti yango ekitaka te ekotikala kaka prix nango oyo ezalelaki boyeba ke avant de travailler il faut manger libumu eza ya kotonda te matoi pe eyokaka nango eloko te donc avant de travailler il faut manger ba autorité bobongisa po social ekomi mabe makasi boyebela na baveni mingi ya ville province ya Kinshasa ba plaque d'adresse ezalaka lisusu te oyo ekoma kopesa pasi na population soki akei moto na quartier to pe na commune moko bolanda réflexion oyo. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain olie bo banda koluka to pe mutu soki aye koluka mutu to pe mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala ke na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba veni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni bourgmestre fongola misu chef du quartier fongola misu chef ya avenue pe fongola misu oyo ezali dossier à suivre. Avenue Deuxième République ezali na eta ya mabe makasi kuna na commune ya Kimbontseke bolanda reportage ya Jessie Kanza. Route Deuxième République oyo ezwami na commune ya Kimbontseke ezali na eta ya mabe makasi oyo ekomi kopesa pasi na population surtout po baya na centre ville bino moko botala ndenge nzela ebukani ngambu mususu esali erosion ngambu mususu makadam etikali mukie oyo ekomi kopesa pasi mingi ezala ba chauffeur ezala ba wewa bango nyonso bakomi na difficulté awa soki oyebi nzela oyo te tope oyebi kokumba te komeka na yo te soit okosala mama na accident ou soit okolela ba pneu tope okolela ba amortisseur ya mutuka na yo population bazali komituna 3 ans mokoka yango yo depuis nzela oyo ekoma boye ba autorité na ngambu na bango babeta bango mama na kara ezala ba député à côté oyo topé chef du quartier topé bourgmestre ya commune na bango atikali ata kopesa solution moko te likolo ya nzela oyo na kati ya commune ya Kimbontseke commune oyo ebibisaka na loba même un quart ya population ya ville ya Kinshasa
mais comment ça qui mbantiki mama tozali vraiment abandonné na niveau moko ozali impossible nzela biso ki mbantiki ezalaki malamu kasi tango bato ya régie des eaux baye pona kosala musala bakasaki goudron pour que balekisa bato na ndenge ya kati nde ememaki route na biso ekoma na état oyo ekomi lelo mais depuis wana mama tokende 3e année yango oyo tokomona suite moko te. Population bazali kosenga kaka na bourgmestre na bango ayeba kofongola misu alandelela nanu dossier ya nzela oyo po nzela oyo ezonga ndenge ezalaka mituka e circuler normal po bango pe ba dépense ya ba transport esila babanda kofuta transport normal po nzela oyo ekomisa transport cher boye ezali kitoko te balobi bakotia makelele ti bakozwa solution na o etali nzela na bango boyebela. Seul hôpital oyo ezali ko soigner kitoko ezali centre hospitalier Dominique Lecoeur kende kuna okozwa soin ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kopekisa bino ya kosala ba dépense ko voyager libanda ya mboka pona ko enregistrer ba album na bino Boki Mambangu na Studio Liloba okozala dessus te po ba pareil ezali ya qualité ya makasi. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na Studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na Studio Liloba.
awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Grâce ya appareil na bango oyo bazali kobenga prophète centre kafeke ezali ko traiter maladie nyonso oyo bombama appareil prophète ekobimisa yango kende mbangu kuna okozwa lobiko na yo ya solo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini epi tango edetecte yango ezotalisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptômes nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Université Semoko oyo ezali kotangisa kitoko awa na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa ezali Esmicom. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces et Opangusa parents Maya Misu.
awa okomitungisa te mpo mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya maloka oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala mpo amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafakulte esmicap ebongisi bafakulte lokola programmation comptabilité télécommunication mpe baoption misusu basale ezali bien équipé mpe bien aéré kote molunge bosana mpo ozotanga mpe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi mpe lisusu systeme ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esicom otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle kasi ya moto kabwana tozali na ba page rose. Joyeux anniversaire na Dikole le Ilk oyo azali musicien ya Terra Nova ya Mignon Abraham balobi lelo ekoyinda champagne eko panzana makasi umela tika ete nzambe abatela yo wana ezali de la ya Fifi Kalumbwe pe lisusu mbotama elamuna le caméraman le plus puissant Jesse Kanza abotama mokolo ya lelo balobi awa na FM ezoyinda makasi ntaba na kwanga pe champagne ekopanzana kolia ezali ya gogo popoche ya yemoko papa na biso tolingaka eza mulai ya kosakana te soki ozwaki invitation te koyate mbotama elambu Jesse Kanzale plus puissant pe le plus doux le mignon tolingaka yo makasi koleka. C'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire, profite de ton anniversaire. C'est ton anniversaire, le sang chaud de la veine, ce soir c'est toi la reine. C'est pas demain la veille qu'on brisera ces liens. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Jeune ambitieuse, parfois vicieuse, et rappelle-toi tous nos fous rires. Yeah, yeah, yeah. Bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est la fête. C'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Non, bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est la fête. Joyeux anniversaire, je fais ce son pour elle. Toi et moi c'est pareil, tu fais partie des miens. C'est l'heure de se préparer, faut y aller. C'est carré, ce soir on fait la malade. T'es pas pareil, c'est pas pareil. Je vois ton sourire en coin qui se balade. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Jeune ambitieuse, parfois vicieuse, et rappelle-toi tous nos fous rires. Yeah, yeah, yeah. Bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est
anniversaire. C'est ton anniversaire. Non. Bien sûr, c'est réel. On ira au bout de nos rêves. Bien sûr, c'est réel. Ce soir, c'est la fête. C'est la fête. Et ce soir, c'est la fête. Kaka ndenge tolobaka wana soki tolobi ezalaka ya suka eloba nango maître Billy Maloua Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya bonne fête na ba mama nyonso.